Likambu ya kokamwa bandeko chauffeur ya moto to mwana wewa azali koleka apelisi minda amoni na kati ya mutuka na Jeep 4x4 nde bali komona wana pona ye mwana mobali azali komela mwasi ya batu do mobali abaluki nguma azali komela mwasi wana epesi somo akei bongo na commissariat abengi ba police na batu baye ba pandi Jeep ya batu pona nini mobali abaluki nguma ameli mwasi na ye epesi pasi ya kosakana te batu batoni ndengo wana nguma ameli mwasi pasi amelaki ye pona nini eske ameli ya solo to qu'est-ce qui s'est passé mwana wewa oyo amonaki malamu to amonaki te yango to développer na émission lelo yo omela mwasi na kaka boyi epesi pasi ya kosakana te ko ratete to développer yango lelo liwa ya mwana mobali oyo Cœur de Lion Jordan epesi pasi ya kufi na balabala na dans le riz de Djobour mwana mobali oyo to lexaki na radio lokolo to saki bino ba bwakeli mbasu epa ya bat oyo ba pesa apesa bongo musala awa kaka na Afrique du Sud pasi ya kosakana te mwana mobali oyo akufi sans abri epesi pasi ya kosakana te Jordan akufi to ko développer liwa ya Jordan kaka na émission lelo tango batu baso ko linga tout ça la guerre na est bandeko pela ko tia trouble kasi tala degré ba minera na biso ezali ko bima na mboka pe ke ne pas ba paya na ba sorte nyonso tout ba tono wana ezali plein de minera na kati yoko mwa lokola dieke ezali ko kende et que roboka selo nzoko na kati ba minere bimi heureusement ba intercepter bango likambo ya infiltration oyo to fungola misu ko kama ndeko toke na mbeteke futi epai wapi ba kangi mutu oyo soi-disant azali ko loba azali mutu ya liboma morphologie to kotanga kama morphologie te batuni azali congolais azali congolais mutu ya province nini azali mutu ya province ya Bandundu mais village na ye Kisantu ndeko village Kisantu za na Bandundu na yebite yango to développer yango na émission lelo ndeko ye wana bozomona kuna alobi aza mutu ya Bandundu alobi aza mutu ya Bandundu ya village Kisantu bandeko kokamwa mutu alobi aza na Bandundu village originaire ya Bandundu mais ya village Kisantu Radio Collective ya Fiston tous s'abonner massivement c'est validé mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokoya mayanga na retrouve douce tendresse affection epana yo nasalelo nini pondi make na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjo. Pour l'habillement des classes de vos enfants, pour l'élégance de vos enfants, désormais, visitez le magasin Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo, l'habilleur officiel de vos enfants. Awa et pas Mama Charlotte. Moi namboka bon monake ba namboka congolaise tala biloko ya kosala et pas bapaya. Acheli biso bilamba banda de 0 à 3 mois yango yo soto yawa de 6 à 9 mois toke wana de 9 à 12 ans toza na nyonso bana mibali na bana basi soto yawa bomoni oya bana basi ndenge mwana zo putsana toza lokola wato yene 8 ans ti komata yango yawa koto yo ndi makambo mwana zo bimondire ministre ya bataille nyoso yango ba Samuel ba Chuchu yango yo abika la sabana oyine to mutaka elengi tala ba fest bana mwana bimi na fete batu ba komobanga soko lingo somba biloko omonike olingo sepelisa mwana na yo ko déplacer na yo te okotika na internet okomona adresse na biso yango wana. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Adresse Edenval, Greenstone Shopping Center, shop numéro L119. Téléphone 011 52 46 366. À Jamestown, nous sommes sur Meyer Street 183. Jamestown Town, Johannesburg, shop numéro 5. Téléphone 082 324 85 22. Place nyonso zali benga biso kotaka ligne benga biso te bila batine na ndako. Little People Shop tozana bilamba ya bana ya qualité olingi osomba
kota na website na biso retrouver biso na Facebook toza online pe soko osoma partout na Afrique to délivrer bino na ba courrier na biso préférence ya malamu ya original. Donc, c'est la livraison à domicile. Little People Shop met à votre disposition l'achat en ligne. Allez sur Tekelote, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. Il vous sera délivré jusque chez vous à la maison. Mais aussi, allez sur Zando, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. On va vous le délivrer jusque chez vous à la maison. Visitez notre Facebook page, Little People Shop. Little People Shop, ya biso moko. Little People Shop, ya bana mboka. Mbote na bino bandeko balandi ya radio lokole télévision bisika nyos tu bozwami. Merci na confiance pe fidélité bopesaka na programme oyo radio lokole masolo et pa pito kutela ka pona ko beta masolo ya makambo tali koleka bongo na communauté na biso africaine en général, particulièrement ya biso batu ya mangala kombo na ngai Fiston Pelende tata ya Sedek. Mbote na yo mama Charlotte pigeon à Londres sikobo na séjour na kata Belgique na Bruxelles. On est ensemble ye mama Charlotte wana ayebi kolamba kasi ayebi ne kolamba koleka batu msusute ndenge moko lobaka lamba kaka lokola batu lamba ka nyonso tumemeka loboko ya mama Charlotte pigeon à Londres au sepeli ya président Ibrahim YL nyonso na nkolo to pesa tango na nkolo komi pesa tanata on est ensemble. Mbote na yo leader Teongandu depuis Cape Town okomi mutu oyo alonga chômage ya pesa ka ba congolais misala 65% na Cape Town soko sana ndeko na Cape Town na musala te benga biso to kochanga contact na Teongandu Chilamwina yambo to betelo lisolo bandeko to koloba makambo mibale misatu o to tangi bongo na sommaire pona to betelo lisolo ya pasi o comment est-ce que mobile ya baluki nguma ameli mwasi na ye makambo na mokili oyo ya bandeko Mikola leki bandeko to laksa kibino yi vidéo moko boye oyo to surprenant ki congolais moko dans les rues de Djobour ezaki précisément na quartier benga ka Randberg quartier moko ya ba quartier ba to bazwa mwa mosolo to kutela ki na ye kuna na kutela na ye na bana ko leka kutu ye mutabengi ngai pelende na TMC ngotali boy nani train ba benga ka Cœur de Lion Jordan nini avant wana na kutala kana Jordan déjà ça fait ba ne passé kaka côté wana na Roundberg abenga susu po Jordan azali bongo mwana ya Masina Masina koto ba sifonza à l'époque sifonko vraiment nini bakelinga mbasu nini abetelanga lisolo na betela bino lisolo Jordan alobaka yango très bien que batu oyo azoka la musala awasi akei doki tokobomba susuté batu yango ya azoka contrat na ye na contrat na ye na ba oyo ba ebi ba tala pe ba bloko ko ba Nigeria ba ngango sunini ba bloko ba Nigeria ezala côté ya Louis Bota pour na se oyo ba tanga ba tunanda ku ba tala ba comportement na big ezala ni Big John ce qui big mo quelque chose comme ça azoka contrat wana abengi ba congolais ba ya kosala ba congolais ba kotie fiti wa explication ya moko explication pesa ngai ba bwakela mbasu ba sungaye kaka na ba prière na église mbasu wana ekosila 2 ans après ce que il en a après na kute na yesu soma beta lisolo akara ranbe ko na benganga pelende nini na kita na ye na tala boye Jordan nini susu boye mbasu esila te esila kina likolo oyo e bandisu na likolo mususu oyo pasi na mona pote ya mwana mobali ya ndeko mobali ndenga zali kolela pelende moto na sunga je fais ce que je pouvais faire moi bakisi ya mike moi ya kokauka moi bloka ya kolia onzala leta sala ola ko sala parce que biso ye batu oyo ata to site lobaka te et pesi pasi bande ko botala ki émission ya moi to lekisa ki émission spéciale pour ndeko na biso Cœur de Lion Jordan potala yango ezayaki na ba groupe WhatsApp nyonso tu bandeko ya communauté to tinde yango kutu na epa ya mbura matari au travers ambassade to tinde yango ba numéro ba to ya ambassade ba chef pas à ambassade mutu nyonso tala vidéo wana to yoka réaction ya mutu te kongola to lingani te
Kongo to lingalité ndeko wana lela bo edenga ipasi ata mutu moko te a se prononcer pour na Jordan Cœur de Lion biso ko lobate soki to yebisi bino ke presque au moins par semaine 2 ou 3 fois to kutara Jordan esika wana pasa esika kola la te ko pesa yemo ko ya kolia ko sombela yemo ba kisi normal ba maladi ya mbasu ndenge sengaka to lancer ba SOS mutu moko répondre te batu kutu bazaka na Europe na poto ba répondre merci na yo mama Henriette na Bruxelles oyo sunga ki pe Jordan azaki très reconnaissant envers maman wana maman c'est atala ke mission a contribuer ki pour na soin ya Jordan merci na yo mama Henriette nzamba pambola yo o to sala ki pa Jordan nzambe yemoko yebi Jordan yemoko témoin tangu Jordan a kufi epesi pasi congolais ba congolais ya mbongo baza mingi na mboka oyo mon ami personnel commandant Anderson Congo Jobra atanga ba kombo basa ebele ko ba oyo atanga ki wana mutu moko ya ki secours na été bato ebele ba mona vidéo wana mais ba bete yango kaka soki ndeka koloba ke vidéo wana amona ki yango te azalaki na ba megate azalaki na ba data te to tiaka ba vidéo pe ya muki ya short ya 2 minutes oyo ndeko ya koloba expliquer mutu moko a réagir kité to pesa ki même numéro ya téléphone ndeko wana bato ya poto abenga ba joie ba sunga pe na ndenge na bango soko benga le yoba de ko le kate na Afrique si za ba délestage bwe soko benga ki biso tenga to direct yo esika zali to yebi précisément esika zali te na Rondberg mais na ba réellement ko so luki wana okomona ndeko Jordan ndeko na biso elenge ya mobali kaka ndebo mona wana akoma ki kola na libanda mutalaki na ba chatance mutalaki ko so na musala mais akomi kola na libanda chose grave ndeko oyo video ya suka o ba publier ki ndeko mwasi na ko leka moni azoko bundana na koliki ya kasenga SOS susu ba filmer ata ba ndeko congolais ba ko joyer akende okufa ata na hôpital tangu video wana ebimaki video bozo mona wana lobi nango na batongo ndeko na biso Cœur de Lion Jordan akati motema atiki biso na balabala s'il vous plaît lokola shege mazalaki shege te passe na motema sikotanga kufi bande kongo to lingani te tango balobaka makambo na yoka balobaka no soki mutana ala baladi boko ya ko edete soki muta kufi obandi ko pesa ba cotisation siko boko bandi to cotiser pona ndeko na biso Jordan ko reke de Congo to kunda ndeko laki maladi aleki na radio loko télévision to moni ba vidéo ata président ya groupe moko te a réagi ça ba président ba vice-président ba secrétaire ba to ba solo mutu mo a réagi ça azate muta ko wanga tika mona vidéo ate pasi Congo to lingani te tango Jordan a kufi bokomi ko publier paix à son âme Jordan mutu malamu bo bimista ba photo oyo akala kuti ya Jordan bo bandi ko publier bo bandi ko benga de fiston ndeko Jordan a kufi siko ndengani to suli kam awa ndeko Jordan a kufi ndeko fisa bande ko belela tongo bingi poko pona ndeko Jordan ye moko aleka apesa na numéro ndeko asunga ete to lingani te soki zayaki bandeko mboka mususu bakwa ndenge ba Camerounais to banani mais ndeko Jordan peut-être balinga bazo msena Congo bakene ko sunga na ndenge msenga okufa te mais biso ba Congolais salinga pasi ya kosakana te et puis passe na motema dimanche oyo Cœur de Lion akufi dimanche wana na tongo biso wana totamboli kutu to parquet mutu na Rondberg na sachet ya biloko ya bakisi pa anolinga mingi banti douleur ba benga anti inflammatoire to sombela rewa to soko luka ndeko Jordan na Rondberg to lukier dans les rues de Rondberg to moni était Dieu merci Dieu merci to quoi hélas nzoka yake na okufa la côté ya Bramfisher côté de Kobalité ça il faut avouer tant to zongi na ndaku commandant Anderson a bengingai a ebisingai Cœur de Lion a kufi na okima be na sachet bloc o il fallait appeler ça ndeko Jordan pasi ba groupe WhatsApp na ba Facebook ba ko ba mende asala ka intervenir ndeko fiston pelende abemaki na hôpital te poani yaya eloko o ndeko fiston pelende asala ko yebi yango est-ce que banda émission salama ya Jordan 2 mois eleki oyebi o ndeko fiston sala rapport na Jordan biso amso ata to sali to lobaka te yo talaka émission wana siko ba ndeko so émission wana bozo kozongisa ngo bozo ko publier ba image paix à son âme pour nini
Mais si au moins la cotisation, bah monsieur va voter 1000 rennes, bah 2000, bah 3000, bah 4000. Le quoi tout le monde qui a moi na matanga petite sœur na biso. Lydia Stone. Tango akufi bato basoma ba champagne, basoma ba bouteille masanga marque na marque et belé na les champagne qui plein. Mais tango mutu malgré lui azaki maladité, mais difficulté zaki ndambu. Mutu mo kasunga kite. Soko sengi mutu bon akopesa te. Mais soko kufi tala bato baye. Wa za komi la kisa pour rien et pesi pasi Congo to lingana. To lingana. Na kolika ke délégation au Kenya qui papa ambassadeur a mis qui va calis aux akalango déjà. Bon tu as 100 rennes, ça rata $1 par congolais partout dans le monde. Sur les cambu, to sungana pour la communauté mususu ezaka la caisse. Biso ba congolais ka boy, mawatro, ndeko kufika boy, na bala soni pour la biso. Honte à nous les congolais. Et pesi passe il y a oyo. Vaut me faire bon le bagou tout pour faire nier que vous va d'aroba. Sorry, nzamba sala boy. Il demandait l'aide. Cœur de Lion, Jordan, Moutasunga qui était. Batouti a poto, Basunga qui Jordan, au travers radio le collé. Batala radio le collé. Yo, aux Arabes du Sud, au Sunga qui Jordan. Alors, tika qu'on va commenter à pam. Moutumota qu'on va bater à Yoga qui a monté. Naba groupe Nyon sorti à communauté, message à Jordan et les kaki. Émission et les kaki, nama extrême, qui va mona qui a Jordan Mbassou. Bah, comme ça, on va confirmer que Mbassou va te gagner la Gambela. Pasi ya kosakrate usengi na ba kondia mboko obalia papa ambassadeur elongo na ba bateso ya ambassade botela makambo soki ya solo bateka ba mbaso wana gambela boluka moya ba mama wana bo sera na bango pona boye mawa mingi epesi pasi mafute mati pona liwe ya Jordan ba Congo to linganité pasi na motema. Merci na musalo sali mon ami personnel commandant Anderson de Jobu la voix digitale l'unique elle est vraie oyo so muta boy to tela tono to soudé ma fute matinga na mutu bon aujourd'hui la ko kufate soki ya solo Congo to ninganaka et pesi pasi encore une fois de plus maman Ariette na Belgique merci na soutien cela qui na Jordan Cœur de Lion au benga ganga chaque fois kende côté la Jordan sala boy na maman na ko leka na ko mona Jordan tina sur téléphone na pesa ka sur la Jordan et au sortir na ki maman Ariette na yebi que cela qui au pasi na bosanité maman possible 001 Tala la Chine, la United States, de cœur, na Jordan, pour soutenir. Merci Nabino. Au nom de toute l'équipe de la radio locale, nous présentons nos très sincères condoléances d'abord à la famille de l'illustre disparu, famille en besoin de la tête, Canada, mais aussi à toute la communauté congolaise, d'abord d'Afrique du Sud, précisément à Johannesburg, mais tous les Congolais du monde ont pleuré Cœur de Lion, Jordan, parce que bazaki le cœur avec Jordan. Bade ko consoler dans ma téléphone. So qui ata bade ko souhaite avoir la téléphone, moi pour continuer un message, tout qui ko laksango et pas ya Jordan. Donc tosunga la Congolais. Aimons-nous vivants. Aimons-nous vivants, aimons-nous vivants. Tous la raté mutoa kufa et bon mutoa kusungaye. Autre okunda Cœur de Lion na cercle ya or. To okunda Cœur de Lion na cercle ya Kisongolo Nord. Nzembo se pelsa mingi. Voilà j'ai pesi mbote na président JP Massamba Nzembo o basaela ki artiste émission kufa ki. Aimons-nous vivants. Kolinga tena kufa simo ya kokunda ngai. Wala nga kuna koyeba na rien. Lana Nzembo wana ezongisa yo na mutu. Pasi honte à nous les Congolais. L'Afrique du Sud, précisément à Djobourg. Honte à nous. Ndaiwana nazali kobelela moto te azali ndeko ya nolangai bokozela se mokolo na kowa boya kolakisa lakisa nde misolo lisumu ezali kowapi bandeko soki bosalisi ntango naza vivant bokozela se mokolo na kokachwa boya kolakisa ya bino Makobi Nanzambe elobi na Jean chapitre 14 verset 1er moto nyonso oyo akotami na nzela ya mwasi mikolo na ye eza mokuse na se na moi mpe etondi bapasi mpe koningana mabe ezali wapi bampangi ya pesa soko bolakisi ngai koloba misi bokozela se mokolo yango oya koloba bilobaloba nzakomba Sano. Emano viva mokili makalamba Emano viva
nzela te nakufa bongo ya kokunda ngai wana ngai na sanduku nakoyeba na ngai rie emonu viva wowowowo emonu viva wowowo mokili makalamba wowowo emonu viva wowowo nzambe alingi bongo wowo totikala kaka na makambo ya liwa po tokende bongo sika boye na Cape Town likambo ekweli biso bakongole na Cape Town message etamboye na ba WhatsApp ba groupe audio babenga na Cape Town papa Fiston oyo kite message oyo ndeko na biso ya kufi mon ami personnel commandant Congo Anderson de Jobu asi apesi pe communiquer boki yango ndeko na biso na kombo ya Henri Sona mwana ya njili ye ba betie masasi epa ya sud-africain moko na Cape Town. Qu'est-ce qui s'est passé? Babane ko wela ka parking a pamba de ko zomo na wana ba betie masasi en tout cas mboko ya Afrique du Sud bandeko. Na ça chaque fois soki ndeko na zali awa sala effort abima po awa mabe koti déjà. Ba lingi ba étranger ata mukete likole ya parking ko parker mutu ya pamba okata via mutu boye pesi passe ya ko sakarate ndeko na biso Henri Sona ye ba betie masasi pa sud-africain et bembe tokoza moto aksango awa ezate mona makila na kati ya sala ko sakarate wana te wana kati ya nini wa makila impossible sur le na privé to na privé mais ezana ba groupe WhatsApp nyo surtout alors bazoluka bandeko na ye pasa na ndekote bakamansi yango so ekoyi ndeko ayebiye photo yango wana kombo na ye Henri Sona donc atali mwana ya njili bana ya njili botela biso partout na monde entier soki boyebi ndeko oyo bobenga na famille na bango ke awa ye ba betie masasi akufi sur place ba pandima killer ya kosakana te communiquer sur le cas partout tout partager pe émission au peu comme bande konayi voilà alors je crois que ba prêtre ya Cape Town le kola ba Théo Chilamwina Ngandu ba kusala quelque chose ba comme se communiquer au peu na ndeko wana akundama en bonne et due forme ba européen famille na ye. Alors encore une fois de plus au nom de toute l'équipe de la radio Le Collet, nous présentons nos très sincères condoléances à la famille de l'illustre disparu, au Tissera Tomouri Bangote, mais aussi à la famille congolaise et de la communauté congolaise depuis Cape Town, Mada City. Toti kalakaka na Mada City pour la kopesa communiquer sika boye concert spécial pour la Ngandu Chilamwina. Omoni ya komi Ngandu Protection Service et pas wapi 13e nuance à kobeta concert vendredi le 2 juin oyo na place Sport Steven tokuta la kuna bwako yoka nzembu présentation nzembu kitoko ya Théo Ngandu Chilamwina okomi mutu a longa chômage na Cape Town Mada City mutapesa wa congolais misana Mada City alors bokoka mungongo kitoko ya 13e nuance o embeli bongo Théo Ngandu elongo na catholique oya maison mère voilà tout ça wana ebele vendredi oyo le 2 juin à partir ya 18h pour ngapel à kozala wana na misika scorpion pena bitata ya Selek fiso pelende le 2 juin azana bino wana pour na concert wana mais bana Mada City à Cape Town tozali koya elongo na ngiama makanda wera so akobanda bongo na Durban et pas ya Trésor Massa loboko ya Durban ya Mama Kanika combien Trésor Massa Oumela on est ensemble voilà makambe ba minere oyo banguna ba aliko bundisa biso na mboka na biso bandeko pona ba yibaka o etali ya biso jour la semaine prochaine toko programmer une émission spéciale pona nini makambo maladi oyo tungisa na monde et wita ki wapi pona nini Russie azali ko bunda bongo na Ukraine qu'est-ce qui ne va pas et le konini o Richard dévoilé toko problème émission spéciale toko invité spécial oya ko sopela bino pona nini na Congo to sambela ka ibele mais to bonga raté to sambela ka nani to sambela ka nini boko émission spéciale prochainement kaka la semaine prochaine autre banana to ko programmer yango kasi degré banguna ba dongolo miso le kunia na ba richesse o nzamba pesa biso bali ko yiba ko ndimate tala oyo dieke oyo dieke à l'époque na kati wana yo katselewa kamni ya zelo ezo kati ya frontière ndoka ba tono bwali ko mona na bandeko ba minere na kati ya kosakana te nani yango akoyeba nani yango akoyeba bobenga na ntende ko salon émission nani yango akoyeba pasi na motema la nande ba expliquer ndenge ba minere na shali ko bima suivez wenjo niambie kama nikikuke
mbele. Nzambe tokufu. Namna hivi tu kumkamata ni kufungwa. Chef famille. Siko tu. Cheke mimi. Kala kwa ngoko te kongo to. Un peuple qui ne passe que son temps qu'à consommer est un peuple pauvre. Et bien sûr, le Congo est pauvre parce que les Congolais sont des consommateurs de n'importe quoi et de tout. Vous consommez tout. Tout ce qu'on vous apporte, vous consommez. Tout ce qu'on vous apporte, vous consommez. Vous avez perdu la notion de vos ancêtres de pouvoir réfléchir de vous-même. D'accord? Il est temps que vous vous ressuscitez. Nous avons un thème de premier plan qui concerne l'occupation de nos terres par des forces étrangères. Votre terre, le Congo, est occupé par des forces étrangères. Quelle est la solution? C'est là où nous attendons. Si on avait parlé de Kofi Olomide à divorcer de sa deuxième femme, ici, beaucoup de gens viendraient commenter. Si on avait parlé que tel révérend, voilà, tel révérend a converti combien de fidèles, tout le monde ici serait venu commenter. Si on avait parlé de, par exemple, de tel Dieu ou tel Dieu, a fait tel truc, tout le monde ici serait venu commenter. Si on avait parlé que de la boîte de nuit qui a brûlé, ou bien que le maquis qui a brûlé, tout le monde serait ici venu commenter. Et donc vous n'êtes que dans la futilité. Nous posons des thèmes sérieux, ça ne vous préoccupe pas. Vos propres enfants meurent, ça ne vous préoccupe pas. Je vois des photos, des vidéos horrifiantes du Congo où on brûle des gens, on décapite des gens, ça ne vous préoccupe pas. Ou bien vous avez perdu la valeur de vous-même, l'amour de vous-même. L'amour qu'un Congolais ne doit jamais mourir du fait de autre chose. Vous avez perdu l'amour de vous-même, de ce que vous êtes. Vous avez perdu la passion de devoir vous défendre de vous-même et de devoir vous autodéterminer. Parce qu'un homme et une femme est un homme et une femme. Qu'au moment où il arrive à lui-même s'autodéterminer. Vous avez appris la dépendance. On va chercher des militaires venant d'autres pays pour venir nous aider. Ah oui, on ne nous aide pas. Vous êtes sur une terre riche. Ça ne vous préoccupe pas d'être sur une terre riche et d'être pauvre. Ça ne vous préoccupe pas d'être occupé. Venez, on vous pose un thème très sérieux où on vous attend pour venir débattre. Et vous êtes là en train d'attendre. Ce sont les Maliens qui vont venir débattre le thème à votre place, ici pour le Congo. Ce sont les Maliens qui vont venir vous donner la solution pour le Congo. Ou bien c'est qui va venir? Ce sont les Burkinabés qui vont venir vous donner votre décision pour le Congo. Mais soyons un peu conscients. D'accord? Voilà, soyons tous un peu plus conscients. Ce n'est pas parce qu'on veut être méchant, etc. Mais à un moment, il faut qu'on sache se dire la vérité. D'accord? Les Congolais sont critiqués un peu partout en Afrique pour leur appétit, comment dirais-je, du loisir. De loisir. D'accord? C'est un préjugé qu'on est en train de vous coller. Et vous êtes en train de le prendre de bon cœur. Et ça se traduit ici par un groupe qui est totalement calme. Parce que dans ce groupe, il y a des choses sérieuses qui se font. Si dans ce groupe-ci, des choses de futilité se faisaient, vous serez tous venus ici participer. Mais comme il y a des choses sérieuses qui se font, ça ne vous préoccupe pas. Et donc c'est à vous de décider maintenant. Ce n'est pas une insulte, ce que je suis en train de dire. Ce n'est pas une insulte, ce n'est qu'un constat. D'accord? Parce que je suis aussi dans d'autres groupes congolais. Et je vois que les gens sont là-bas très actifs. Parce que les gens ne veulent pas la discipline. Les gens ne veulent pas, ils veulent posséder tout et de n'importe quoi. Ils veulent tout ce qui est le chaos. Tout ce qui ne marche pas, tout ce qui ne fait pas avancer. Ils veulent la facilité. Et donc, puisque ici, ce groupe-ci, ce n'est pas un groupe facile. Nous ne sommes pas un groupe facile. Nous ne voulons pas être un groupe facile. Nous avons une discipline. Nous avons des thèmes que nous posons, des thèmes sérieux. Nous voulons faire des choses sérieuses. Nous voulons libérer l'Afrique. Et c'est quelque chose de ne pas facile. Et c'est pour cela que les gens ne viennent pas participer. Parce qu'ils veulent la facilité. Vous aimez votre confort. Vous aimez votre confort. Les membres de ce groupe aiment leur confort. Est-ce qu'on va dire que les Congolais aiment le confort? Oui. Vous êtes confortable. Dieu vous a tout donné, une nature extraordinaire. Vous avez tout sur vos terres.
Et c'est peut-être cette facilité. D'accord? C'est vrai, vous avez été meurtri, vous avez été martyrisé, plus que presque beaucoup d'autres peuples en Afrique. Mais maintenant, sortez de ce traumatisme. D'accord? Venez lutter pour vous libérer vous-même. Personne ne viendra vous libérer. Les Maliens vont libérer le Mali. D'accord? Voilà. Mais vous libérez le Congo. D'accord? Et quand vous commencerez à libérer votre pays, toute l'Afrique viendra vous soutenir. Mais parce que charité commence par soi-même. On ne peut pas venir libérer quelqu'un qui n'a pas envie de se libérer, qui n'a pas décidé. Toti kala kaka na makambo oya banguna infiltration to liko loba ndenge ya kosakana te. C'est vrai que physionomie et ko la sateke origine ya mutu. Tuzana bande ko musu bana physionomie ba bantu te me bazali ba bantu bande ko na biso kasi oya kamisi biso to kende bongo na mbeteke pa wapi police atie maboko epaya ndeko mobali oyo ba mona ki lokola mutaliboma na yete comment ce qu'on l'a suspecté mais batani bakangiye ba moni na kati ba carte ba moni ba mbongo ba moni ba revolver à jouer nde ba lobi wana on ne sait pas ba suspecté que azali nani on ne sait pas ce qui est grave ba tunie mutuna na ebité ce qui liboma mutelobi sende mwato normal ba tunie yo zaina na pesi kombo na yi ozali mutu ya province ni sobe za congolais ba zali mutu ya province ya Bandundu mais na village to na soki village ya Kisantu donc Kisantu ça rappelle na Bandundu BDD soki congolais ya solo olie ata oloba oza mutu ya Bakongo na village ya Kisantu yo bi mutu ya Bandundu village Kisantu oyo ni zaka liboma to lobi kaka to aka pona ko peine bino soki to bundeli mboka biso moko te mutu akobundela biso te landa mwa image oyo. Awa tozana mbenteke ndeko oyo ya mobali bozomona bakangi ye na la police za lokola liboma bakangi na biloko nyonso oyo mais ce qui est étrange ba découvrir na kati ya biloko na ye na ba téléphone na ba numéro ya téléphone na ba carte na ba revolver na ba revolver ya jouer. Donc, comme on a eu, police a suspecté makasi. Na koloba mingi te bande ko botala kaka morphologie. Oyo na biso ekokanite. Botala ka morphologie bande ko. To sambela makasi pona mboka. Donc azara ba biloko ebele. Ba biloko ebele. Ndeko ye wana bozomona kuna alobi aza mutu wa Bandundu ya village Kisantu bandeko kokamwa mutu alobi aza na Bandundu village ya originaire ya Bandundu mais ya village Kisantu kokamwa nyonso oyo eza ba objet na ye ba numéro oyo abengaka nyonso oyo bozomona eza ba numéro ya bengaka aza na ba carte nyonso oyo ya ye moko ba découvrir ye ba carte oyo abenga Lubumbashi na 20h. Donc papier oyo bozomona bandeko eza ba numéro ya bengaka na ba ville na ba air oyo ya bengaka yango abengaka monsieur oyo na 12h. Papa loba Lubumbashi abengaka na 20h. Alors aza très suspect. Na Congo central Congo central yango. Alors bandeko bozomona oyo kaka ndenge totalaka na filme eza ba schéma ba plan ya incursion. Donc bandeko l'air est grave babiloko aboye. Ce qui m'étonne, ndeko azana ba carte de lecteur ya batu mususu. Qu'est-ce qu'il a fait de ces personnes là et yebanité. Donc l'air est grave. L'air est grave. Bonjour bandeko nanga o ndeko na biso congolais nazawa na kona men and bramfish na Randburg na ebite babwakelaki maladi
Alors il n'en revient même pas. Il est vraiment au bout de ses souffles. Pardon, Moutamtema Malam, si vous pouvez quand même venir le prendre, l'amener même à l'hôpital, à Koufata na dignité. Pona kakombo na biso ekende ndeko na biso akufa beauté. S'il vous plaît, je fais appel à vous mes frères, mes sœurs, s'il vous plaît, venez secourir. Merci. Ndeko tokobetela osiko lisolo na sengi na yo de kobo partager totya na ba j'aime. Bandeko totyaka ba j'aime, tant que botya ba j'aime et soko pesa biso tozala à l'abri. Soko kote ka boso tya ba j'aime bandeko. Tya ba j'aime to beta lisolo, tya ba j'aime bandeko. Omoni j'aime ezamoni boko sali boywana. Fina on raso finya ngo j'aime yango. Totyaka ba j'aime bandeko, totyaka émission na bino na abri. Na isa kalo to beta ka masolo oyo pona ko nuire batu te me pona ko sunga kaka. Esika ndeko akwei po yo okoyate. Esika pende kwa longaki po yo olonga. O ezali émission ya éveil ya conscience bandeko. Okomona ozalaka na poto, ozalaka na libanda ya mboka, banda okenda 15 ans, 10 ans, 20 ans, ozalaka bien. Mais yo, makambo simba soute pona nini oyebite tala émission kotala yango, ozofungula bino l'esprit. Papa ozalaka bien na bala na ye, mwana kenda abonga, azwa mbongo, apesaka yo papa te lo côté, apesaka mama te lo côté. Kaka peut-être famille à moi si, toi famille à Mobali, toi famille à Yé, toi famille à Yabasi na Yé par exemple. Qu'est-ce qui s'est passé? Ba malédiction na e uta wapi. Makambo na uta wapi. C'est ya biso moko toni. Pour toi c'est kibino awa ndenge bakangaka moi si mo na kadena boka na mai na France. Yaya, o eza émission éveil patrie, éveil ya conscience, biso politique éveil ya conscience. Soko côté émission oyo eloko na boso tia j'aime bandeko. Donc j'aime et puis to s'abonner bandeko belé va hôtel biso mais bandeko s'abonner to s'abonner bandeko to s'abonner massivement la radio le Collet TV au s'abonner et puis to partager rapport et sunga bandeko monsieur sika bazali na esa kibino ke émission na biso ya éveil ya conscience oyo kaka ba congolais ya mangala matala bangote ba tu ebele batala kango ba frère bandeko na so ba francophone batala kango ba camerounais batala kango ba camerounais bazo ko pesa biso masolo fort mikolo oyo ndeko mo Cameroun na papa fiston tu as suivi sur les réseaux sociaux non et notre communauté camerounaise ont montré il y a un homme qui a avalé sa copine qu'on soit dans une jeep on a même les trucs de jeep qu'est-ce qui s'est passé dit oui qu'est-ce qui s'est passé. Et c'est là qui vient la rage dans les réseaux sociaux. Ameli Moutou, Ameli girlfriend, explique-moi. Comment est-ce que Moutou pena a comme la girlfriend naie, Moutou comme la copine quand demande. Qu'est-ce qui s'est passé? Yoka siko di solo. Oh pena moi la mobile ça dit que Ameli la pena moi si donc moi si surtout moi c'est trop dire. Donc girlfriend c'est quoi? Copine naie. Copine naie a 23 ans. Mobile a passé un âge mais c'est pas possible à cause là un garçon a 28 29 mais aussi 30 ité. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, oui, et c'est là qu'il joue il y a match, il y a Champions League. Je ne sais pas, je n'ai plus maîtrisé l'équipe ni je ne sais pas. Mais il y avait une invité, je crois un joueur camerounais par exemple d'équipe en Ngwana. Bah on a la match quelque part dans le centre-ville. Ndeko bobali oyo bomona jeep ya Ngwana zo défilé, jeep wa eza ya mutu oyo. Soit disant il paraît Amélie girlfriend nae bozo mona yewa depuis to la simana to la salon na été to la sika sima soit disant il paraît ba Amélie et pas ya nguma yewa na peut-être déjà image vraie sauf peut-être image musu mona na tout pour camoufler pour l'andi bango ba gagner contre la match na centre ville ba contre la match c'est là qui un peu très tard tant match sili il fallait qui bazonga imprudence ça va y pas ya mobali to copain ya fiwana il fallait quand même que mutuka na ye esika ya kotala carburant indicateur et bande ko ça te me faire quelques distance il fallait qu'il déjà atia carburant avant ba longwa to avant que l'autre la match atia quitté il comptait beaucoup plus la carburant oh ça y a qui peut lobby on ne sait pas même tout ça va caprice nango tango match sili qui un peu tard c'est que c'est là qui va 22h 23h passé. L'état banane pe komela mama sanga kuna match slima solo et ko sala ke ba komi 0h. Mon frère, tu sais qu'au Cameroun, toutes les stations-service se ferment à 0h, à minuit. Na Congo pesa kande wana habité à l'époque na habité Congo station-service qui 24h sur 24 mais si quand na habité ce qui ba mo kanga 0h. R mo seri mo ku ba ka station na Congo 22h hein.
mais si quoi je ne sais pas bande ko comme biso wana est-ce que station la Congo bakanga ngo air nini botia ce commentaire kuna mais na Afrique du Sud bakanga station te de en anglais 24 hours donc 24 heures sur 24 problème à carburant pe ezate na Afrique du Sud auto mo na France bala problème à carburant na Congo autre kolobaté mais makambo en Afrique du Sud et tika dans la problème à carburant te tu jusque là toi la problème à carburant te na Afrique du Sud mais problème ezaka ne degrés au mata cher au kondimaté mais au stock et sili au ba ote katete l'Afrique du Sud en tout cas il faut avouer moi ça n'habite pas Afrique là ça ramène l'Afrique du Sud ce n'est pas un pays africain comme tous les autres Afrique du Sud oyo pourquoi ba kondiba mutema mais c'est to longoli en Afrique to poser en Europe na sinon peut-être go comme number 1 na ndenge mabete ça c'est je vous dis vrai parce que to yebi to vivre to yebi mais marabe belé baza n'exploite xénophobie na baza ba xénophobe baza malamu te ngwana e mombo na bango ba de shit tala ba kuru ba ngo kende des jours ezo yate des stages na fili si Congo te kosa ata Congo comme bien ba makale mon osuka nini papa fiston quand ils ont fini de boire on a donc ba français passer l'histoire au Camerounais d'après Sibiso comme il y a camerounaise si vous voulez c'est une fille voilà passer par la Rabiso elle a refusé que je puisse citer son nom sinon j'allais vous dire son nom voilà papa fiston quand ils ont fini tant ba sisi ngwana ba Melip Masanga ba jusqu'au copine na ba tena mutuka ba ndi kokende tant ba ndi koya le monsieur a remarqué que oh panne sèche Bazalaki na quelques kilomètres et la station service même si bazalaki na quelques kilomètres mais déjà ba yebi que la 0 heure ba teka ka susu essence té alors tellement panne sèche mutu raso et kati et zaki na vitesse de balokenan ils ont avancé car ndengwana a garé libanda il y a presque quelque part ya makadam ba telemi wana c'était déjà 1 heure passée alors il devait dormir n'est-ce pas bon ça n'est pas la sécurité mutuka ta na Cameroun et le Congo otika mutuka na tongo yoko mo yoko kutango c'est impossible ça ba yiba piné dans les pays africains noirs ça presque ndemoko pour combien ils étaient obligés de dormir là-bas moi c'est la liboso la mobile naie alors balali wana ce qu'ils ont dit c'est qu'ils ont fait la nuit c'est pas notre problème. Imaginez, bah aussi comme la masanga, moi c'est un balak mutuka bon, ça c'est leur conscience, ça ne concerne pas. Oh et talibiso histoire automoni. Tant comme sikoyo, parce que bagarre wana, tina tongo na 6 heures ba fungo la station, ba ke de kosomba pétrole. Sikoyo il s'est fait que moi si t'as pas comme dans 5 heures, vous savez 5 heures et ça la temps intermédiaire entre Moulili et éclairage et Kotawana. Je ne sais pas si ils ont décidé encore de faire une deuxième fois. On ne sait pas. Alors, chauffeur ya wewa. Boyebi ki wewa o ebandana ba West Afrique kuna, West Afrique, la Central Afrique, ba Cameroun, ba Nigeria ba kuna. Ya bana ko leka ke banda musala avant de côté wana. Tanga bimi po exactement Moulili éclairage et Kota. Siko moto na eta et torché et moni mutuka et torché boso et moni mutuka amoni makolo ya mwasi batia sikoyo mon boyit mwasi ko makolo boye na tableau de bord bakusu makolo ngulu na tableau de bord oh wewa sikoyo ya pusani abeti minda amoni sikoyo parti oyo ya likolo ya mwasi yango bomoni lamba ta alata sikoyo elamba bomoni bilamba oyo ataka ba pantalon oyo ekanga wana nde bomoni mwasi yango ye bomona wana oyo ya siropa quoi ya nguma ya boa bomoni pantalon na ye eza lekolo ya boa sikoyo makolo saki boye et puis na ebité qu'est-ce qu'il faisait moi mouvement alors ça la banane mutuka yeninga na bokomi c'est qui bien ouais ataka mon ndengo wana a démarrer akei mbangu pendant que akei wana côté commissariat zalaki nama batukulu babi oh je vis un homme en train d'avaler une femme dans sa jeep oh moni moi je vis na moninga moko ndenge nguma do mobala baliki nguma azokomela mwasi na yanga makamu na mukili oyo Makambo masolo to kobeta bandeko moko to segisa ngozo pesa pasi mais pona ko pene bino yaya tala ke la moto la tayari moko Total rablamba to olata. Et lamba ko ta fait porte-malheur. Est-ce que lamba ne sai ke mbala balka nguma to ndengeni. Donc tant wa ke bengi batu
ezalaki ba musika l'état basilisi wana bati bilamba. Alors mobali amoni ke mwasi mwana batalala na libanda olie akende kosomba carburant ezalaki un peu à 2 ou 3 km de fois sous taxi kende kuna. Alors mobali na tongo ba 5 heures sikoyo ba 6 heures éclairage bando kota apesi mwasi na mbongo ya transport azweli moto mususu mwasi ya matina moto akepa na bango. Alors ndenge tongo tani 6 heures wana yepe jeune garçon wana ya ba 29 28 ans azui bidon na mutuka na yebo mona wana azui siko moto pe ake na station service kosomba carburant. Pendant que mwasi akei mobali pe ake kosomba carburant. Ale moto wana ya moto we bamona ki bango na mamulili wana azo kozonga na mbila ava kutumbila koma azo stela ya batu na boke mutu wetele mikuna bazo mela mwasi na kata mutu ko ba mela mutu kuna banguma batu ba yesi ko wana baota na kata mutu ka bazo mona te zaki ko ba fumer. Qu'est-ce que la population fait? Talaka bazo mela mutu muta baluki nguma azo mela mwasi baba liko buka mutuka. Ndeba mwana mutuka ba brise ba rétroviseur ba vitre te ko buka ba panzi mutuka ya jeune garçon wana bata na kati ba meli nengeni. Tango ba fungoli boye ba moni mobali azate mwasi azate. Oh la la omoni asi asilisi ko mela déjà. Nesa kinu ba meliye batu bandimio batu bandiko ganga. Alors batu mbala moko obi ke réseaux sociaux ndenge za winda bazela te ba filmer mutuka batina réseaux sociaux partout. Donc sur la toile la toile je crois que ba ndeko so yo ka pe solo oyo ke ba melimo ba sala ko émission ba te belé ba sala émission sans pour autant vérifier d'abord bandeko. Oh mobile la baluki nguma ameli moi sitaye ba te ata ba kongo ba sala émission mingi. Esa rabino biso awa bato beta li solo to vérifier awa za katondolo te eza manga te masolo ya kosa te masolo ya litonge te masolo ya paipai te ya koko te ya manga te awa eza masolo solo na solo. On prend notre temps de vérifier ndenge tokobeti la prochainement li solo oyo essayer les cas to vérifier ngo oyo mwasi abalaka mutakufa na Angola ayaki na bala mibale famille ebengani obali mutakufa na province amelio tipa na bango na Luanda oya ko la sa famille ba ibo bali na kufa tokobeta li solo wato kozongela ngo ba tu ba di ko loba film ba sur les réseaux sociaux no mutu ale ameli mwasi na ye et consort ça fait couler beaucoup d'encre sur la toile. Non seulement la Cameroun, mais la partie francophone. Bah, Congolais, nous sommes la mission. Jeune garçon, si vous kuna, tant que vous avez la moto, en tant que police, si vous avez pas commis, vous avez la moto qui tue, oh, qu'est-ce qui ne va pas? Qui a cassé ma voiture comme ça? Oh, yo, non, ça t'appartient la Jeep ici, oui. Ah, voilà, c'est lui. C'est moi quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Donc, yo, tout le monde, yo. Ah, bien, moi, je te vis, moi. Et comme mon yo, aux hommes, moi, je suis dans ça. Na mutuka oyo na ba 5e na mona ki mwasi alaki awa te ba koloboyi na katabe le bord mwasi on azap koto oyo so nguna moni nguma abi mais non a expliquer ba on ka na expliquer bino de moi to ba ne kota la bache ba kanga station to gare awa pour la sécurité mutuka et consort oui moi ça la inde moi poche la ibo ati ba katabe le bord et consort mais oyo mona ki nguma te ezaki ne pantalon na ya lataki pantalon ya cobra ne basi balinga pantalon a trop et ma trop ba pantalon na ba jeep est-ce ba pantalon ba jeep wana o ba cobra wana et ça demande quité na éviter la route na prophète ya Nzambe ali Dieu expliquer sur makambo wana na éviter et c'est colote là-bas mais ce que je sais bande ko tozonga li solo ba bilaba mi doit oyo bande ko fo sambela kaka sans prière ma watro to bete na li solo moko o ndeko moko na Belgique asomba ka bloko na Turquie asomba ka 12 na ba chemise moko ya Versace ateka 11 moko wana atine na Congo Versace Roi Soleil et Luka Makambuti leki na ya kufa poala tango to ba kana église omona ke lamba ezaki démoniaque to lo bani bilamba tout osombaka o douzaine o dizaine ok moko za sacrifier pour na nini on ne sait pas yaya la zo bandelaka soko sombi lamba na shop sambela à moins que le monde oyo sur vêtement oyo eza une famille hein
basali yango pena spécial pour la fiston Pelende na Twin Family compagnie ya bana mboka na saki bino il y a des Congolais qui défendent la couleur des drapeaux dans l'étranger donc la Twin Family bon Twin Family yango tracksuit oyo sur vêtements oyo tout pisse ensemble la Twin Family qui to côté to soutenir le ko et si ka to komona signe ya Twin Family yango tela bana mboka ba tongeli biso vous appelez la besoin toi appelle la wintate et la yango e bandi so po ningi ya sama on Europe c'est comment ba ça la yo open air winter au monde qui to côté au spécial pena Twin Family moi c'est nanga ataki pantalon de bomona wana ya boa peut-être yo mona kindengo wana okati lokola nguma na mouvement na osala wana comprenez le mouvement zaki ya nini to comprendre to commu qui va le croire bon OK on a accepté moi c'est azali wapi oh moi si na soki de moto azoki na ko bengaye. Le jeune garçon a pris son téléphone, il a appelé sa copine. Alors, ben, comment tu vas? Reviens un peu ici, awa. Et la jeune fille a pris la moto, a zoné si entre temps, le jeune garçon, il a la commissariat de la police. Moi, c'est la police. Moi, c'est chérie, l'attaque à pantalon, l'attaque pour ne pas créer des problèmes. Moi, si l'attaque à la commissariat a expliqué non. Et là on a compris. Boyebi à chaque fois vérité et y a escalier. Pardon, vérité et que voulais-je dire? Le kuta et y a sincère. Le kuta et la sincère de ce panza qui na réseaux sociaux que mobile ya baluki nguma beli moi si na yedo et tambo sur la toile on sakanate. Mais si ko vérité et escalier malembe pour na batbe ko rectifier histoire wana. Et comme il est difficile, il y a un radio le collé awa, monsieur Zaka solo na solo. Camerounais on a pessi, c'est pas viston. Explique ça à la communauté congolaise, explique ça à la communauté africaine noire pour comprendre. Et belé ba ndakalingala, même si ba ndakalingala tata ba koyoko expliquer na makambwana, petit vont comprendre, on va transmettre na batuana. Te ya on te solo. Donc li solo wana ezalaka na ngote. Oh non, mobali Amélie jeune fille est au stale ngwe belé musu ba kutu photo bazinguma alingi jeune fille moko boye azoko mela c'était du faux. Histoire ezandenge to beteli bino awa. Tala histoire ya mukuse oyo to bombela kiyo obo kiwana nguma Amélie mwasi na ye. Mobala baloki nguma Amélie chérie naye, Amélie copine naye, c'était du faux. Histoire ezalaki ndenge wana. Merci na confiance et fidélité pour passer à la radio Lokole Bande Koto, s'abonner massivement na radio Lokole télévision. Tout le chaba like la vidéo. Tant pour chaba like, pour chaba sur l'abri. Panza émission oyo. Kabola yango bande comme sous basala émission, basala la vérification te kasi Kabola yango pour na que contredire et éclaircir batou et peiner pour esa émission, ya éveil à conscience. Na carte awa na beni matoi yaya na boy na ngaite olata oyo lamba ya poso ya nyoka poso ya sempa poso obna ngando mais soko sombe lamba sambelaka sinote mawatro yaya yo pe mutu lata ya bilamba ya ndengwa samba poso peto loto bandoto moko bakate yo ba nyoka ba olanda yo bandini bonsepa na biteke blama so kandengwa mais benga biso toko pesa yo numéro ya prophète Alijo prophète du moment. Mouton Nzamba do sale la. Yalo ba ngo bien. Ba pesi ngai ofele do wana pesa mi ofele pa Nzambe na ko pesa ngo pe ofele. Yaya okoso ifata na musika. Ya mbongo te ya ofele. Pa shi ngo ofele ka ndengwana. Prophète Alijo Nzamba pambola yo. Po ba témoignage na ko joie. Ba ndeko to benga na privé, ba pe ba témoignage. Papa fiston, prophète Alijo oya za Nzambe. Azala ki bana kala wana yaya ebele ba wana balekana ba faire ba traiter ba YouTube wana wana baza ya Nzambe te poka to utanga ba kombono wango te ebele okumisa ba ngwa nga samela pa mutentel yo koma osamela pa mutu opasala ke pa Nzambe baza ya Nzambe te o to lobaki te to lobi to kopio numéro ya prophète Alijo ozo efata na musika bande tout rappel assez ndé comme ça bengi prophète Alijo ozuyete ozana mati ba fiston na si prophète Alijo te di oh mais asa mutu asa pe occupation go benga boye peut-être ça qui na prière ozuyete tika message à ko rappel to rappeler er mususu
Et puis to lingaka ba prophétie. So ba peut-être moi prophète et ça ka ta prophétie. A ko personne ba prière, bo semble la pe pour la vie na yo na clair. Ndeko ba benga, mais pas viston. Comment est-ce que la bengi prophète a pessi nga prophétie? Na na ça peut prophétie. Oh ndeko. So ki semble la pe la prophétie, o so benga prophète pour la prophétie, ça sur bonzambe te. Au moins ba banda ko sabino. Ba banda ko sabino. Ata yo moko. Prophétie ya ka ndenge nzambe azo guider. Et ça bande comme sousou, ba pesi nga pe témoignage a bengi ka prophète ali joboy. Boni prophète nga ba bité tika. Do boni nani kinga na famille no. Mutu be ko mona mutu na famille na ko mona intel. Aza nani? Yem to osala boy. Nyoso to bate na si ba témoignage ba te belé. Mais ko benga ka te pour témoignage. Benga beaucoup plus pour osambela situation o osala ngwana. Peut-être bakango na mulangi bazwa babuaka na mai bakango kadena babuaka na mai yo tango akala osala ba jia ki copine bakarine bomela na makila ba impact wana eta ki mukolo na ko bete no sura ba so bakarine so copain so bakarine wana ba mena makila basi o akenda bala o ba kenda ba o akomso bala te o saka mbala te moi sa bala ba yo kuta na France. Si on a diable sali makile zongi oya bala boye mbala na ye akenda alanda kaso karine so copain na ye wana ya moi si passe donc on a kawana donc baka eze belé bakambo eze belé benga biso tokotswa en contact na prophète ya Nzambe akosunga yo ndeko ba pas fiston o comme pasteur na pasteur to beta to sala émission ya éveil ya conscience ya on to senga on de ko s'abonner massivement. To s'abonner sur au compte tout en ba j'aime to like la vidéo bandeko to like la vidéo peut-être sur la bri pour na yabi to lo ba dongolo biso ko lingate wala ba ko attaquer émission ba chaîne na biso YouTube pour na ko la bri to taka ba j'aime et belé to tika ba commentaire ndeko ti ata commentaire abukie et ça les belé ba commentaire na ba like ça les belé pour nous la bri te c'est que bien. Merci na yo maman Charlotte na Londres pigeon na Londres. Combien maman Charlotte pigeon à Londres? Il y a papa Ibrahim YL président. Combien? On est ensemble. Merci na coordonnatrice ya chaîne Oyo maman Rina Umbi la Rise Pelende. La femme à la taille d'une tige spaghetti, ni courbure, ni virage. Et une coordonnatrice Awa. Mais aussi coordonnatrice ya Radio Le Collet TV 2. Bande ko to s'abonner pour la deuxième chaîne Nabiso. S'il vous plaît. Au côté de la deuxième chaîne Nabiso. Comme ok na YouTube Radio Le Collet TV 2 et comme c'est là Radio Le Collet masolo ya ngwana o s'abonner pe kuna pour essayer de betara masolo ya bo pique ba okundu banzoto et sunga pe biso pour combien c'est que bien portez-vous bien on se retrouve demain chap et tchara. Dans le cadre de soutenir la vision du chef de l'État dans les domaines de l'éducation, Maman Charlotte Caputo, la femme de fer, facilite à vos enfants de venir étudier en Afrique du Sud, dans l'école de l'aviation, apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire, apprendre à piloter l'avion de chasse, apprendre à piloter l'hélicoptère commercial ou de chasse, mais aussi apprendre à réparer les avions commerciaux ou militaires, des hélicoptères militaires ou de chasse en Afrique du Sud. Bandeko, yo mutolingi mwanona koma, pilote commercial to militaire, avantage yango yo, obengi na numéro oyo ya Maman Charlotte, ako guide bino. Ndenge nini mwana na yo ako sa la classe ya pilotage. Alors, avantage nyonso hébergement minerval. Olingi mwana na yo ayeba ko bongisa ba moteur ba avion. Benga Maman Charlotte na Afrique du Sud. Madame Charlotte Caputo et ses collaborateurs mettent un hangar plein d'avions à la disposition de vos enfants qui viendront apprendre ici en Afrique du Sud. Voler à l'espace sud-africain, devenir un grand pilote commercial ou militaire. Contactez Madame Charlotte Caputo. Devenir pilote d'un avion commercial ou de chasse n'exige pas un diplôme d'État. Un certificat d'études primaires suffit pour apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire. Les appartements confort pour accueillir vos enfants lors de leur séjour ici en Afrique du Sud. Piscine, salle de bain, salle à manger, cuisine, lavabo, tout pour accueillir vos enfants.
I stayed here from 1 year ago. Oh, people coming from Congo, you're very welcome to come here in South Africa. It's a Mama Charlotte space, very beautiful accommodation. They take very good care of us. Bino batu boyebi anglais te, alobi boye. Grâce à Mama Charlotte, lelo yo ba Tanzanien bazo yekola avion, baza mi balé, mwasi na mobali. Et bon bino na Congo. Ozo zelanini. Pour tout contact, appelez-nous au plus 27 82 32 45 522 ou encore contactez Radio Locale Télévision au plus 27 61 88 58 455. Papa, maman, mwana noya koyekola kopusa avion militaire peu commercial, hélicoptère militaire peu commercial, kaka na certificat d'études primaires. Et bongo yozanga, hâtez-vous car les places sont limitées. Mama Charlotte Kaputu, la femme de fer, Tokumisa Yondengenini. Merci pour l'opportunité, maman.